Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Bande kwa sepse, peo ya kone. Oh, binini mama. C'est solo. Pasteur de la foi. On l'a dit? Ok. Oh, Azako Mikita. Merci maman. Dimanche tout dans l'Atlantico. Lobby dans l'Atlantico à 14h. 14h. Au Félé. Ils ont Félé. Comment vous dites là? Gouverneur. Les agoïnes à carnaval na FCBino souka na carnaval. Très mobilisé, bandeko baza très mobilisé awa na Luanga pour la campagne. Nzamba pesi moto na kolo basali ya mingi Suka. Bana Nzambe, bana Luanda, bana Esengo, ya komona pasteur de la foi, et sali bango Esengo makasi, Engo bine na Esebino, tala Esengo. Manoka nzala kosa boya aza bino boya. Alinga bino mingi boya. Yaka. Maman, Olobini n'est pas de la foi. C'est pas le mini de la foi. Awa to kende pula toroyoka ye. Bon. Toroyoka malobanta melandela pasteur de la foi. C'est qu'il y a Luanda mingi. Bon. Olobi. Ayaka. Merci beaucoup. Batu nyonso. Voilà.
Voilà, bato bazana esengo ya komona pasteur de la foi na carnaval oyo ezosala esengo makasi ezosala bien. Papa fils ndenge nini bino na biso na boka lisute pema okatani pema aya sikwa bokota boye vraiment sikoyo bon to donner la moko il faut to batela l'homme de chiffres faut to batela na pour patrimoine oza patrimoine makambo ezosala ayosalama te na ngola bon oza patrimoine ya kongo po batela ye bon fati batifanda ezaka na monoko yango ye allez vous calme. Beaucoup d'institutions, même pasteur de la foi. Ok. Va Suzanne. Fais un mot. Merci. Makasi boy. Essaye de nous dépasser la faille. Ok. Merci beaucoup. Eu sou evangelista Pedro Pussolo. Vim para anunciar e temos um evento religioso para a glória de Deus e para a nossa bênção. Desta vez, Jean-Paul Mayata de la Foi, da RDC. A fé produz milagre e testemunho. Desta vez, a causa da fé, a cause de la foi em Luanda, Angola. À cause de la foi, ezali événement mounene oyo groupe théâtral Le Bon Samaritain ba organisaka chaque année à Watokomi na 9e édition depuis première édition kino na 9e édition carton plein abetaka toujours ba plein pe ba famille mabota ezali kobika batu bazali ko ba solution yenani ezali évangéliste pasteur Jean-Paul Mayata obabengaka homme de la foi pasteur de la foi azali ko sala musala munene na évangile et sengeli boye ba ete mokolo ya le 20 kino le 21 juillet oyo na palais du peuple mubanga na événement oyo ezali ko sala ma 9e édition ya à cause de la foi ezali campagne d'évangélisation pour na ko gagner ba âme ba ya lisusu ebele et pa ina Yesu Christ kasi sengeli ko ba ete cette fois-ci e ko sala na changute e ko sala mabongo na palais du peuple pour ete e comment événement planétaire a outé ko sala ngo déjà na Europe na États-Unis tous les 5 mai oyo kaka azali ko kena Luanda kuna pe événement munene ko salema toujours à cause de la foi avant aya ko kitela biso awa na onction ya makasi na palais du peuple bolanda événement ngo
Congo yokelanga eloko oyo groupe théâtral Le Bon Samaritain et le mona centre évangélique de la foi en Christ va organiser mubange na événement oyo wapi ezali campagne d'évangélisation na kombo ya à cause de la foi boyebi biloko na ye ratakate po esika nzambe aza eyebanaka évangéliste Jean-Paul Mayata pasteur de la foi azali ko organiser mubange na événement oyo ezali 9e édition ya à cause de la foi campagne d'évangélisation monene oyo esalemaka awa na ville ya Kinshasa kasi actuellement esengeli koyeba ete ekoma déjà événement moko planétaire po ekoma kosalama mokili mobimba auto kosala yango dernièrement na Europe na États-Unis pe mikolo oyo azali ko préparer kosala yango na Luanda po à partir ya le 5 mai oyo na 14 ngingo ekoyinda mabe na mboka Luanda esika wapi babilili oyo bozali komona déjà salle ebongisami bana yangola nyonso bazali kozela pasteur de la foi Jean-Paul Mayata pona koya kosala événement monene oyo ebengaka bana na nzambe baya ko adorer pe mingi na objectif kaka ya ko gagner ba âme pona Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Boyebi pasteur de la foi ba activité nyonso oyo asala à cause de la foi ko bana na première édition ti na 8e édition ezalaki toujours plein à craquer pe réussite totale na bongo bazali ko benga congolais nyonso ozala na Brazzaville ozala na Lubumbashi ozala wapi yebelaka déjà rendez-vous ezali kaka moko à cause de la foi et ko sale mabongo du 20 au 21 juillet 2024 à partir ya 14h ngingo na explanade ya palais du peuple awa na ville ya Kinshasa eko inda mabe yo mwana ya nzambe olingaka ko adorer nzambe yo oyo lingo participer na makambo ya nzambe yo oyo zana ba problème ya ndenge na ndenge zali kolekela yo ozali koza solution te événement yango ya ne pas manquer yaka okutana na nkolo Yesu Masia oyo azali na solution pona ba problème nyonso oyo zali na yango. Totomboli drapeau ya mboka na biso tolingi mingi. Seigneur, je te dis ceci. Ce que ça message, il y a tant de la fin. Tu que kokisama parce que tout ce que tu as dit, tolinga te kokisama. Mais ce que ça basini ya tenté, basini ya tant ya bitumana ne kokite. Tobondeli o tata, sauver Congo, sauver Congo, sauver Congo. Sauver Congo, Seigneur, sauver Congo. Pesa makasi pe mayele na bakambi nyonso. Comme pouvoir ainsi qu'opposition. Sunga nzamba bomo, nous avons besoin de ton secours. Nous sommes des Congolais, to senga kiyote. Opona biso tozaba Congolais, Yahweh. Défends-nous. Là où tu es incapable, Seigneur. Salisa biso. C'est toi qui es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous avons besoin de toi. Soko salita ozanga te ko pambola yo sunga Congo tondimi yawe peto pesio merci tondimi ozomona biso ozomona ba congolais ya partout na diaspora bisika nyonso bazolela d'une manière ou d'une autre koloba tata bikisa Congo mona Congo sopa mawana yo na Congo sopa bolingo na yo na Congo pe sopa bomoko kati na Congo kolo. Nous sommes tous des Congolais. Nous avons besoin de cet amour. Seigneur, toi n'as pas ça, il y a souci. Il y a mon pas ya mususu. Par contre, il souci pour notre peuple. Enfin que le peuple a un souci. Il y a protection aussi, il y a bon l'âme. Il y a bakambia mboka. Kolosoto zate ba otambusate. Kolosope bango bazate mboka ko tambolate. Salisa biso. Enfin que moi qu'on a moko sala musala na se nguya na yo. Participer à l'événement oyo et kosunga yo à cause de la foi et bikisa mabota ebele et zali na 9e édition et banda ko banda na première édition kino mokolo ya lelo réussite sur réussite pasteur de la foi oyo moponami ya nzambe azali ko sala musala na ndenge elongo bani pe ba témoignage ezali ko bosala te rendez-vous ezali moko du 20 au 21 juillet 2024 na explanade ya palais du peuple na 14h ngingo boyindi sawana poto laksana mokili mobimba Jésus Christ de Nazareth inde champion. Alléluia. Notre Père, ya mokili mobimba. Au théâtre
Totikala na kote ya kato sangana Eponi nango pe eklesia te Amerika, Asia, Oceania Europa, Afrika Mokolo wana tozanga te Ndeko soka zana konzima okomona bikamwa Tango mosala zamba zodeklare zala kaka na konzima Asuka Jésus-Christ de Nazareth ya koko kisa maloba mosali na ye À cause de la foi Monolo monene sangisaka bato akondima Miso primordiale bato babongola nde mitema Rendez-vous monene ya kambala moko na mvula Oya tosangana poto tombola nkolo Yesu Mangomba nyonso mikolo nyonso tosangana lokola mulu moko À cause de la foi Papa na simba kibilaka À cause de la foi c'est une femme inférente, des choses qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Oh, Mathieu Kimbangiste, catholique, islam et protestant. Oh, je vous invite tous, Église corps du Christ, partout dans le monde, venez célébrer avec nous dans cette grande activité. Bapangi na beto ya Bakongo, bapangi na beto ya Bandundu, bapangi ya Afrika Belo kuza na lukita kano ya bote À cause de la foi Batoto ya Manyema Katanga Kisangani Tokwa bote Tushukuru baba Kamilele Tubingi zibino batu ya Brazza Angola, Besana Bilenge, Batokis, Bakulu na mukolo wana tozala boye imalamu Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.